Mais moi je danse pour eux.
Est-ce que papa comprend? Allez, fais-moi là. Alléluia. na livre ya Ecclésiaste na chapitre na yango 11 tozobanda na 9 verset totangi maloba nzambe. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais chasse que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Nous prions. Dieu grâce. Tu peux si merci. Abba. Pour tous ngolu pe faveur. Yako bénéficier soira lelo. Nanzela ya pema. Pe o accordé biso de plus santa malama. O basusu basatanda kina yango na début ya journée. Shilo bazungo luna yango ti. Depuis so ba otolobi grand merci. Tika kembo gloire lokumu ezonga na boka na yo. Kolo tolingi to sala partage maloba na yo. Tolingi to yoka yo Seigneur. Po Bible lobi kona biso ezo dépendre kaka na libate. Mais lelo tozo bika na nzela maloba na yo o eza parole vivante. Yes, yo o utiliser muumbu na yo puissance. Bible c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent à la part du Seigneur. Père assistant na yo David amonanate. Mais bon sambe na yo takati na ye tika ya monde loba afin que peuple na yo monde pe église kolotoza la béni. Ezana circonstance oyo sangisi biso oyo ezana langage ya mort kolotolingi to te ya ndeko atiki biso te ndeko alali ponga libela te. Mais tolintote ya biso tozana bomoi tika maloba oyo e ya kosunga biso e pesa biso orientation afin que marche na biso lobi ezala irréprochable na kombo na yo Christ Yesu ne na pekisi nyonso avo la parole mosika na biso dans le nom de Jésus-Christ ne ainsi prier et nous disons Amen. Amen.
bisika totangi maloba nzambe Ecclésiaste azo yebisa biso boye alobi elenge sepela jeune réjouis-toi alobi elenge sepela okoko sala nyonso oyo sepela osala mais yeba ezana mokolo nzamba kobenga yo okopase na jugement. Ecclésiaste alobi elenge sepela sala nyonso okosala mais yeba un jour nzamba kobenga yo okoleka na jugement. Nalingi nalobela elenge na des langages to na des mystères. Nebi que pendant moi nazobotama bebe tanga bandi kokola mwana nyuso babenga kaya elenge. Alors eza âge au mwana nyuso azalaka na maturité te. Eza âge oyo mwana o babengi na kombo elenge bebe asalaka makambo oyo ezosepelisa oyo eza bomoto na ye. Eza moment o mwana o bazobenga elenge ye asalaka ata makambo oyo eza digne te liboso baparent. Eza âge ya mwana o bazobenga elenge nalobi nakolobela ngo na de ana volé to na de langage to na de mystère. Mutu babenga elenge bebe aza mutu asalaka ba n'importe quoi. On nous se so sepelisa vie na ye ata makambo ya mabe mais ye azosala yango. Ata makambo ezo glorifier ba parent te mais ye azosala yango. Ne mutu wana babenge elenge po aza nanu immature ayebi koma ko définir te likambo eza malamu to o eza mabe po aza nanu na maturité te to aza na molimo ya ko discerner makambo te. Wana eza premier volet on a lobi l'elenge na ina kote na deuxième volet to na deuxième mystère. Yango moni Ecclésiaste azoloba elenge réjouis-toi. Sepela na bolenge na yo. Okoko sala nyonso oyo eza permis. Mais yeba un jour nzamba kobenga yo okoleka na jugement. Mais na deuxième volet to na deuxième langage elenge bebe nazozo elenge ta paye. Po muto babengi paye bebe azala langage ya elenge po epaye bebe nyuso ya salaka na vie na ye azo trouva ngo bon po vie chrétien eza vie ya principe eza vie ya bato baza mati eza vie ya bato babi comment définir les choses eza vie ya bato baza na vie ya discernement. Mais payer le coup de l'enge, mais il y a ça là qu'à n'importe quoi. Makambo ils ont glorifié ensemble. Azamuto a fandi na ma principe à mon zambete. Azamuto a yebi ma norme ensemble. Ye a ça là qu'à selon la chair. Makambo ils ont sepelisa mon moto. Ne yango so sala. Ne paye lelo nazo définir na langage comme elenge ya momoni Yesu azoloba boye na mokanda ya évangile selon Jean na chapitre na yango 21 okiti na 18-19 Yesu azoyebisa Pierre abi ntango
ozalaki elenge ozolata ceinture yo moko mpe ozotambola selo ndenge olingi me ntango okokoma mokolo okokoka so kolata ceinture te yo kotombola maboko eza na mutu akokango ceinture mpe eza na mutu akotambusa yo ata bisika oyo olingaki te. Professeur d'écriture oke mubange oyo yesu azolobela eza na langage ya chrétien. Mutu akomi chrétien meme akomi mubange azwi maturité. Mutu akotambusa ye meme c'est le Dieu le Saint-Esprit. Faut attikela ye espace molimo ndabandi kooriente ye akotambola lisusu ndenge azalaki elenge te comme un païen. Mais lokola komi mubange belebe vie christianisme et komi partage na ye nde le Dieu le Saint-Esprit akobanda kooriente abandi kotambola selon volonté molimo santo yasa suna parte po akomi deja mukolo belebe. Nati entre parenthèses na message nanga yango moni ba mikolo o baza bapaka soki akoli fo baleti mukaba mpe fo babanda kotambusa ye. Prophétie yango na bekriti yango yesu azoyesa Pierre abi pando ozalaki nano elenge yo moko bande kokanga mukaba na yo obande kolata ceinture yo moko me ntango okomi mokolo bakomi kolatisa yo ceinture mpe bakomi kotambusa yo paka oyo jésus azolobela eza na langage ya chrétien. Yango moni biso bachrétien bien-aimé lelo topesa espace na Saint-Esprit ye nde akoma kooriente biso ye nde akoma kotambusa biso ye nde akoma guide. Mais ceinture oyo yesu alobelaki oke ceinture c'est la vérité. Devandi na langage ya ceinture oke mutu oyo aza dirigé na Saint-Esprit meme na katini nazomona vérité. Impossible à vivre vie moko mensonge po na katini nazomona vérité oyo eza na langage ya ceinture mutu aza rempli na molimo santo meme marche chine kozala irréprochable nde yango nazobendi matoi panda yo ozovivre. C'est le temps otique espace par le Dieu le Saint-Esprit abanda kotambusa yo nde poison la vie kozala impossible. Impossible oyo na ndeko aza approche na yo impossible til le poison bien aimé impossible bomba mutu aza approche na yo po na kati na yo lokola yo komi deja paka oyo eza na langage ya chrétien comme un vimoko christianisme lokola Saint-Esprit ozotambusa yo impossible oboma yo mutu oye na matanga ozolandanga nalingi lelo tikela molimo santo espace longwa na vie comme elenge mais kota na vie etanke paka tikela molimo santo espace bien-aimé ye abanda kooriente yo po lobi bokonza likolo ezala partage na yo. Alléluia, alléluia. Kotikala toujours elenge te oyo eza na langage ya paye mais koma paka lelo oyo eza na langage ya chrétien bien-aimé na langage ya maturité nde le Saint-Esprit akoya akoti kati na yo pabandi otambusa yo. Yango apôtre Paul alobi ntango nazalaki elenge babandi kotilanga miliki mais lelo nakomi mokolo nakomi kolia mokuwa naza susu na posa miliki te na kopo lokola nakomi grand lelo nde nakomi na posa mokuwa. Ok, mokuwa bien aimé
c'est le vecteur de conduite. Il y a Moutou Bazobenga fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alongwe na langage ya elenge. Oza paye. Nde bandoti le miliki na kopo. Makomo lia mukuwa. Okepo bukta mukuwa. Fuza mukolo. Moutou aza na mino ko permettre bukta mukuwa. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Alors, puis ça, le Saint-Esprit se passe. Quand tu as la canne à vie, l'engete. Oh, c'est la langage à payer. Puis ça, le Saint-Esprit se passe, bien-aimé. Yata Moussal. Sauti mon livre, mon sang, tu as côté Moussal. Lobby, après la mort. Au côté de Bokonzalikolo. Royaume des cieux. Et cause à la partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quel est mon livre au centre espace bien-aimé, il y a banda orienté yo. Nelo ko fait pas na résurrection. Pendant mon livre au centre, à toute église, on a mystère à ça Mosa Yesu. Tant oiseau qui ne ko présenter dans le langage enlèvement, yo mouto ça dirigé dans le Saint-Esprit. Même impossible tikala. O ko matana yelongo. Alléluia. À tous à qui na tombe. Mais ces jours-là, quand on appelle le Sokota, on avait une nouvelle Jérusalem et qu'on la partage. Si quand on va pas mourir. Avant toute chose, ndenge makomi esengaka biso toluka liboso kotia nzambe na première position. Même olingo bima obeleli etambola nanga olingo lala nanga ba projet na biso ndenge toza nango wana ndenge tozalaka nango o associer Seigneur liboso. Mais biso non nakosala ba programme nanga moko na associer nzambe te. L'air nde nazwi échec de ce qu'on a comme koluka ko associer nzambe. Et puis tokima masumu nenga lobi na biso. Oui, toza na biso na mokila masumu, mais tokima yango. Botango tokimite yango nde moto ekokotisa biso lifeli. Batali biso Joseph akimaki. Donc tokima babenga yo yuma bafinga yo bakritike likambo te tokima masumu ekozala nde malamu. Obéissance eza malamu koleka sacrifice. Nzambe alobi ke eloko oyo bolia te me bayoki te. Baye kokosa bango balingi kaka bayeba koluka koyeba pe mingi mingi. Donc faut kosalaka pa attention. Donc lokola balobaki na bango so bolie na bino yango bokokufa pas du tout. Bamoni ke fruit yango mpe eza elengi eza kitoko na komona toguta ngo kaka mpo toyeba elengi nango. Omoni ndenge bakomaki bolumbu. Donc yango wana fo tokeba oyo nzambe alobi peu importe yango kaka okosala tobanga mpenza nzambe tobanga bato te po ete nzambe abomaka nzoto na molimo okeli felo me mutu
akobomane kaka nzoto me molimo akotouche te. Tosala effort bien-aimé, tosala effort bade babord, tosala effort monde entier, tosala effort bana na ngai famille na ngai F Christ, tosala effort vraiment Logos Tabernacle, tosala effort Révélation, groupe La Famille, tosala effort vraiment totambola pena na crainte à l'Éternel nde ekozala malamu. Amen, amen. Vraiment enseignement kitoko penza nzambe apambola yo. Omoni selon pendenge alobeli na tina na création. Vraiment nalingi pete ko profiter koyeba ko bakisa lisusu ke kaka na création ndenge nzamba créaki abandaki coordonner, abandaki ko déclarer ngana yope toyebaka ko programmer ba jour na biso, toyebaka na ko déclarer tozwaka lisusu ndambu oyo nzambe abandaki ko déclarer tanga azo créer mokili ete na premier jour deuxième tina septième maloba oyo abandaki koloba koluka momoko eza wana oyo deja sina yebisi bino pe na koyebisa bino yango lisusu kobanda le premier jour tina septième jour. Donc tozotia na lobi teke yangwana kaka ekoma monotonie nde tobondelaka kaka bongo. Non, okosambela no kokumisa na yo nzambe na yo ndenge okosenga na yo pe. Mais tango tozoko déclarer lisusu maloba wana selo création ya nzambe ekozala pena malamu. Donc toyebaka kobongisaka ba journée na biso na prière vraiment nzambe ako sepela pe toko tambola pe na malamu. Nalingaki sukoloba na biso ete kotalisa mingi toza na erreur soki na tuni to tuni premier jour à semaine ezaka mokolo nini mais okoyoka kaka moto ezaka lundi tout Genèse 1 tina suka nango bongo tokomona ke tobandi lisusu na 2 ti na 1 donc 2 wana pardon plutôt tozwi 2 totangi 1 ti na 4 tokomona création wana premier jour ti na 7e jour. Donc yango wana ezaka prière na biso ekozala pena malamu bongo pona premier jour yango awa tokotanga yango lisusu na Matthieu 28 na 1 bakomi nini après le sabbat à l'aube du premier jour de la semaine Marie Magdala et l'autre Marie allera voir les sépulcres. Donc tomoni ke bakomi bien que après le sabbat. Donc tant balobi après le sabbat des premiers jours, les dimanches, les premiers jours, omoni ke Bible est clair. Yangwana toyeba était premier jour, ezaka dimanche, ezaka lundi te. Donc premier jour wana ce total na création balobi ezaki ténèbres, ezalaki vide. Donc yangwana esengeli na biso ezaki pe mulili balobi biso sikona prière na biso photo benga na ka ténèbres nyonso o ezotelemela biso ezotelemela bana biso ezotelemela mabota na biso ezotelemela ba projet na yo obengani molili nyonso déclarer lumière. D'autant que déclarer lumière c'est-à-dire ngo ba ke makambu na yo esimba ekende liboso na awa place totangi ezande ya résurrection. Donc Yesu asekwaki na premier jour wana toyebi ke lisekwa kufa mtezaka liboso yango wana kobenga na kufa nyonso o etelemeli yo kufa physique kufa spirituel obengani yango na kombo na Yesu obeleli résurrection ye ekozala nde mpenza malamu yango wana esengeli na biso vraiment oyo ndenge tokoki kobondelaka lolenge wana kobanda premier jour tina 7e jour ekozala mpena malamu nakanisi moke kaka oyo nazalaki nango mpona bakisa lisusu na ndenge ya création ekozala mpena malamu.
Kolopema apesi biso lisusu pema na 2022 oyo. Donc toza na kati ya train, moto na moto ayebi transport nini aza, nzela eza molai, moto na moto akokita na gare na ye. Peut-être okozala na bis, moto na moto akokita na rein na ye, ou bien na avion, moto na moto akokita na plaine na ye, ou bien na bateau, moto na moto akokita na port na ye. Nzela eza molai. Vraiment, totambola na crainte à l'éternel. Toluka liboso bokonzi ya likolo oyo etikali ekopesamela biso nsima. Tosala effort ya kotambola malamu ane oyo kino mokolo masiya koya ekozala malamu. Tozongela susu te biloko oyo tosanzaki kofinga kotiola koyina critique si toanteraki yango na kombo na Yesu. Vraiment année oyo tosala effort ya kotambola pena la crainte à l'éternel. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là po asunga biso totambola pena la crainte na ye, toboya mabe, to résister moyini, il fuira loin de nous. Vraiment nzamba kumbama, babonane 2022, nzamba zwa loko. Merci. Bandi biso nango 2022 Seigneur. Wano bandi biso nango janvier oyo papa. Okokoba na biso nango janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Okokoba na biso nango. Na kombo na ye
Merci pour la marche azosala na biso. Vraiment mbote mbote mbote, dimanche malamu, semaine kitoko na kombo na Yesu. Amen.